JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya kolinga baninga pa za moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi balo baba linga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa ebolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote mopao. Voici JDK mopa mokonzi John Diamonique soda ya poto. Mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo bozalaka na yango pona soda na bino ya Mikili eloba Yemei Jean-Louis Lubanzila. Totikala na yekaka moko l'unique oyo nazalaka fierté ya communauté congolaise na kati ya Mikili ya poto na mboka ya Malili, mboka ya Mondele. Bandeko lelo Malili ezobeta kasi nalobi nayananu to solola mwa muke ba congolais eza pasi. Ba congolais eza pasi na ebite communauté oyo problème nango eza nini. Na ebite nani aluka communauté oyo, nani asosala ke oyo akanga peuple oyo na kati ya moyeke. Bandeko na ngai likambo na kokamwa tozomona biso surtout na ba réseaux sociaux balobi po muta vérifier ngai na vérifier te kasi na eko répéter kaka oyo nga naza komona oyo naza koyoka balobi Amida Shakur abeli liboma. Amida Shakur ex ya JB Mpiana abeli liboma oyo lelo akoma mwasi ya VK Vital Kamerhe président na biso ya Assemblée nationale. Bandeko avant na kota na muzindo ya makambo na yeko bana bino na ko profiter na na pesa mbote rapidement na mon sponsor officiel ya JDK mopa mokonzi soda ya poto, monsieur le maire le bourgmestre ya Bandal, l'honorable Afo Ndofula Mampuya. Na kopesa mbote na ngai na maître Alain Lyon na Argenteuil na 95 Val d'Oise. Na bosanité Serge Blaise Muchipule na Lille 59. Na pesi mbote na ngai na Anita Molembek oyo a soutenaka soda ya poto. Ba encouragement na yo esalaka bien makasi, ba conseil na yo en tout cas ndambe apambola yo atika yo te ba bizu ebele sikozali. Na bakisi mbote na ngai na bien na ngai ya Meda Kitenda na Épineux sur Seine, ya d'Alliance Mbabu na Sévran 93 et na pesi mbote na ngai na ya José Mbambi Kitenda na Évreux na 27. Bandeko Amida Shakur abeli liboma, il paraîtrait abeli liboma. Abela déjà liboma ba bomba. Ngana bino nanga toyebite toyika lelo ndenge na ba réseaux sociaux ezo tambola. Alors, yangai oyo na ko sala émission za nini. Bato nyos ba sala émission pona Amida Shakur abeli liboma mabe ezate. Je ne suis pas contre. Mais bandeko na ngai motuna na ngeza boy. Amida Shakur ya biso nini? Amida Shakur aza nani? Bao babela maboma ebele na Congo. Baba za kobela maboma ti awa na poto. Baza ebele to kipakate to betaka masolo te. Kaka Amida abeli, Amida zui soki nini soki liboma bani bandeko na biso
botelemeli liskambu ya Amida boza koloba nalobi te ke mabe ezali nalobi te ke bosali bien te nalobi kaka ke makambo eza plus important koleka Amida ezali makambo oyo ye moko kolo Amida c'est-à-dire Vital Kamerhe bandeko na ngai 55 millions de dollars ayiba tolobela te biso tolobela Amida abeli liboma biso totelemela Amida abeli liboma Nicolas Kazadi auti koyiba biso 360 millions de dollars Nicolas Kazadi auti kobimisa biso awa na kati ya Suisse awa akotisaki 85 millions de dollars tomoni mama na biso oyo auti koyiba 70 millions de dollars tomoni bato oyo bazwaki mbongo ya kosala banzela soki kotonga ba classe ba université 90 millions de dollars 90 millions de dollars emonanité emonanate c'est-à-dire que bambongo wana nyonso tout tolobela te tobela te tobeta CTPT mais totelemela Amida abeli liboma bandeko na ngai est-ce que soyons vraiment sérieux tous attendent bon moto un jour Amida c'est qui la tunika question Amida c'est qui Amida zanani oyo to ya kotelemela makambo ya liboma na ye soki asimbaki bakisi na ye etali ye soki za makambo ya etali bango bandeko na nga tobeta masolo ya mboka oyo eza plus important bambongo ekobima bato wana bakosaka na mbongo ya Congo. Vital Kamerhe azwaki 55 millions de dollars na Amida abeli liboma wapi eza plus important bandeko na ngai wapi oyo eza plus important tokoki kotelemela tobeta sete tobimisa na batoile wapi oyo eza plus important Amida abeli liboma bandeko na nga bakongole tokende wapi na makanisi moko ezanga nango ntina tokende wapi na ba actualité moko boye tokopesa importance place oyo importance eza te mon ami famille frère aiko maneno motema ya mama Hortense na deka na Danemark tala makambo congolais azosala ndeko na ngai Serge Blaise Mutipule na Lille mutala makambo ndenge za koleka na kati ya mboka bino buza kotelemela makambo ezanga na mutina China Kongolo na kati ya Liverpool moyaya tala makambo ba congolais baza kosala ya Guibert Dibanza le monument na Caroline du Nord Pasteur Gilles Bodibanza na Caroline du Nord botala Roger Bonza na kati ya Caroline du Nord botala makambo ezoleka na kati ya mboka bato baza kokende kotelemelaka Shakur abeli Amida abeli liboma Amida abeli liboma Amida abeli liboma oui certes abeli liboma kasi aza mutu te mais bango baza koyiba bo kolobela yango te bo kotelemela yango te yo ndeko beti lisolo ya Amida azwi liboma mabe eza te moi je suis pas contre eza choix na yo eza droit na yo mais nalobi kaka que soda ya poto totelemela oyo eza plus important makambo ya ba millions oyo ezobima na mboka ba millions oyo ezobima na mboka place ekende koyebana te kala mingi te awa 70 millions iti kobima oyo ndeko na biso mwasi apesaki ye ebungi 90 millions ebungi 360 millions oyo ya Nicolas Kazadi ebunga 85 millions oyo kotaki na compte ebunga 55 millions oyo VK Vital Kamerhe azwaka pona makambo ya sanju ebunga eloko emonana te wana etali biso te ba congolais oyo etali biso Amida abeli liboma bozalaki na dossier ya Balthazar c'est-à-dire bozo kipete makambo eko yinda makambo za kotambola malamu te na mboka biso to otika na ba dossier moko inutile ba dossier moko eko servir biso ne loko te na soki nanga awa po na moni na ebité congolais to kolemba parce que congolais lingi na ko comprendre te alingi na ko bimana kati ya buzoba te alingi na ko bimana kati ya ignorance te alingi na ko bimana kati ya inconscience te congolais tika neka naïf congolais tika neka ka
mutu ya bulu yeke mutu ya makambu ya pambala c'est-à-dire congolais valeur eza société respect ya mboka eza société donc c'est-à-dire que tozo kipete mambuzo leka na mboka na biso yango mpe bazo saka na biso ba botu la biso mboka pour toza vraiment ba naïf na sukia wa bandeko na ngai totalela mboka na biso to bundela mboka na biso bato ba okufa na Congo ba kuluna epai ba chege epai nzala epai dollar et baby ba bilo ekomi cher to ke ba période ba fête poison pe le binga yeyo makambo mabe na makambo mabe c'est-à-dire que mabe koti na mboka na biso le biso to telemela Amida Shakur abe liboma Balthazar asaka na basi oyo yangonde ba concert koto ko kende ko sambela pambala koto ba concert ba date ba concert ko bina banganda c'est-à-dire toza vraiment ba inconscient total. Vraiment nous sommes des inconscients. Je parle de vous parce que ngana conscient na bi o na osala o izoleka na suki ya bandeko na ngai to partager mission et surtout to s'abonner na chaîne na bino ya sika JDK Mopao TV. Donc, la prochaine émission, Nzambe Alola Apambola. Merci, ciao ciao. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.